Moutazo vivre quand il sa famille à Donald Trump. Kendo tela libota les mususu atondisi masanga likola mesa menanda kwa tike lo kwa uliate. Qu'est-ce qui vous empêche so za na besoin ta 18 bana obotaka na mwasi no ya ndako. Mais eza na batu misusu tozo lobela sens que ye akoli donc ya mesane ga mama e tata e fufu nanga. Tebele mwana papa na ya bela atika la ko papa na ya mkongote. O nga ya baby sanga bilamba manini. Comment kokotonga mama na yo na mwasi na yo? Vous avez mis $5 000, $500 pour des concerts. Nous prenons un bino à clôturer quoi ou essayer à la rater. Irresponsabilité à bongo. Vous avez la yoji na poto. Vous avez na poto. Il y a que poto les affaires du monde. Un jour, on nous commet à tour dans ma belle à Baka. Un combo à Liboso, les antécédents. Il y a mis balai comme corruption. Il y a mis ça comme un kindoki. Tant on a déjà boigné kanyaka, il faut baquer à Jekendara pour se comme des ZZ. Il faut pour se vendre quelques pour se zalara bon. Tant on commence à 55 ans pour se rendre Michael aux âgés. Ce que mon balatuni et l'autre mon balinga balatuna et au lem balatuna au pasaka au yekolani na via pour faire balatuna au milaranil. Bonjour mes très chers fidèles internautes, vous êtes toujours connectés sur Lola Masolo TV, votre chaîne de confiance sur laquelle on vous raconte des histoires certainement vraies avec votre humble serviteur Christian Sambé, le pakistan du foyer congolais, mon ansouka Maloba Liboso. Nous avons toujours pourquoi on a Maloba Liboso, nous toujours s'abonner pour Masolo les ébélés à Kobe Tanabino dans le Lola Masolo TV. Ah, tu as dit qu'on a biso to yambia sommet la Sabino et donc n'habitez au Loba, oh nganga, oh nani, mais à travers Raïna Makamune, bien donc c'est un peu ça. Donc papa bonjour Ndeko. Bonjour monsieur le journaliste. Comment on se présenter pour Ndeko Nyon sur Lola Masolo TV Balina. L'histoire Congo, Nazali moko ya balobeli ya peuple congolais. Nazali leader d'opinion et lelo to ko lobela bino makambo o mazali koleka o biso to constataki o bana poto ba ko benga mikonyoso lelo itando ngo funga mpona ko lobela bino na nzela ya Lola Masolo TV bo s'abonner massivement pour mikolo na zande awa. Ah nde makambo lelo to za na 5 points du jour. C'est quoi le papa? Naito to baba bandeko nyonso ya Lola Masolo TV na micho bazolanda yo. Angaloba lisu ya Congo. Oyeli biso nini aujourd'hui? Le lot a mis 5 points du jour. Point liboso zali irresponsabilité à bas parents et puis tozali na donc malembe lisu. Il faut balanda malembe. Pour babi que yo yana masolo important. Pour bon mo balela ki. Bino le po kinse faut benga lisu. Donc on a bengi yo. 5 points. Premier point ezanini. Pareil responsable. Deuxième point, négligence, il y a responsabilité de parents. Troisième point, ils s'affoutisme dans la famille. Quatrième point, donc mutu azako kima rôle naie na kati ya famille. Alors le dernier point ezali devoir ya mutu na kati ya famille azali. Alors siko tandela bango yango ndenge ya Lola Masolo. Premier point ezali irresponsabilité ya ba parents toza komona. Omona mutu azana kati ya famille aboti azana foyer aboti na ndaku et puis akesu ko bota libanda. Pendant que bano bazaku na kati ya ndaku azo bango responsable azo bango en charge en responsabilité normale te. Mona bana bazana malnutrition, bana bazako ba moribond mais eloko nini ko sala so esengo ke ko bota libanda ko te bozwa mwasi mususu libanda. Donc ba biloko wana ezali moko ya biloko eza ko botisa ba antivalent na kati ya mboka na biso Congo. Donc ba biloko wana to déployer ki mutazo vivre ka azana kati ya famille ya Donald Trump. Donc ok azana kati azana famille pauvre. Omoni biso to koli na famille pauvre mutazo vivre na famille ya Donald Trump ndenge ni. Mutazo vivre ndi azana kati ya famille ya Donald Trump. Donc azo sala makambu sans tenir compte ya famille ya botameli. Famille de Donald Trump ba vivre ndenge ni. Donc eza la famille bazo ba vivre na luxe. Na luxe voilà. Donc mais biso to koli na famille pauvre. Azana na mbongo te mais azana vivre na luxe. Donc biso to botameli na famille pauvre to koli na famille pauvre to lo bakaboy. Toza na droit et erreur te. Ça veut dire tant occasion monali, il faut que profiter de l'occasion. On a mutu mususu abotameli na famille pauvre, mais nzambo zo sungai abandozoma quelque chose pour à penser bisiko ya outi afin que banana ba souffrir. Le lingue a souffert, il y a azo penser toujours na wana te. Donc mona azumbongo akia vandi na bar la plupart bato batondi saraba sangana ba mesa na bar wana. Ce sont des irresponsables. Kendo tela pesa la laka, kendo tela libota le mususu atondi si masanga likola mesa menanda ko atike loko uliate. Bon, ndina lo balis no kati ete excusez-moi muke. E bongo soki mutu azana mbongo na ye. Azo sala ba devoir nyonso esengi na ndako bana nyonso bazo tanga normal. Mais akei neka ko bota libanda, il n'a pas zo meka ba responsabilité. On les a
manque de responsabilité. Oui, c'est toujours il faut créer un sens moko ya mabe, ça manque de responsabilité. Mutu aza responsable azanani. Mutu aza responsable azali mutu oyo aza ko prévenir lobby ya yeto lobby ya banana. Omoni déjà so komi na banana gauche na droite. Tangu ozana nzoto makasi omona ba efela na mate. Mais tangu yo okoma mubange nzoto lembio ya matete babenga, ya lemba babenga. Papa biso bebe okokufa avant. Yo ozomona lelo bato bele bazobela maladie psychomatique ba tension ba estomac parce que ba biloko ba semaki tout au long de la jeunesse na bango. Ozomona mutu azana souci à venir na ye moko, azana souci à foyer na ye, azana souci à mboka na ye, akoki ko créer ba enfant bâtard te. La plupart bato baza bano baza ba délinquant na Congo, ba kulu na ba voyou, ce sont des enfants bâtards. Vous comprenez? Mutu azana souci à foyer na ye, akoki bota na gauche, akoki bota na droite te. Qu'est-ce qui vous empêche? So azana besoin de 18 bana, obota na mwasi na yanda. OK. Et ça ba biloko to ko encourager. Donc na koloba bande ko balandinyo sur la Masolo TV. Ils ont solo ya lisu. Donc ils ont kambu ya responsabilité. Premier point binimo boyo ki makambazo loba. Donc ils sont très important hollandais yango. Na premier point na moi toujours déjà conclusion ngo wana na kati. Maintenant sur la ligne kaka na premier point wana. Maintenant apport yango ils ont nini pesa conseil pour na bato yo. Makamuna bango za ko se retrouver na premier point wana. Au petit conseil pour na bango après to legi mamu na deuxième point parce que solo ngobete. C'est na ko pesa ezali boye. OK. Mutu tango zo vivre na mokili yebaki ki mubange ezoya. Moni ba tebele ba biloko les différents ming na ba commune be na kata Gishasa. Na pesa wa conseil tala gitala tala a Jésus kende. Donc to za droit et réalité. Tango zo bota il faut yebaki bano zo bota il faut o semi devoir moko boye likona bango pe na ta revenu na bango baza devoir ba sali. Ce qui l'ont encadré bana non malamu te oboti na gauche oboti na droite tangu yo nzoto ko lemba yo bano yo bokoli malamu te ana ba kokoma ba rebelle contre yo donc yango ngonge pesa meli biso ya koluka ko encadrer ba foyer na biso même so boti na basi mibale sengisa bana e comme ça ngai batu misusu aboti na basi mibale mais moi si na azo parvenir ko nyoko la bano misusu wana na bisa bino lelo ezaka te bano zo bokola na ndako wana ba onde ba kosunga yo to mone belelo lelo na kata Congo a négligé bana na zaka na tata mwasi na biso moko boy mobali na ye azalaka directeur mobali na abotaka na mwasi moko boy bana déjà liboso donc tanti na biso wana aye ko zwa libala wana mwasi ya liboso wana akufaki mwasi na tikaki bana tanti wana aizaka na famille élargie nyokoli bana wana ba ekolongwa Kishasa ba kemboka lelo tozoloba na bano wana moko aza directeur munene ya finance na kata Congo bano ya boti wana ata moko tatikali ko sana milliard administratif siko lelo koma porte ndoko senga lisunge pa mwana wana e koma soni mais soki abokola kimbana wana malamu bino ba bozo bokola bana bambanda bino ba bozo bokola bana bandeko bokola bangolo lenge moko ko kabola ezala te parce que nous savons pas ce que l'avenir nous réserve parfois oyo zo kanisa bande ba salisa yo tant musu mukolo yo okufa nzinga seke no ba onde mbozala lisu un mot clé pour la première point to longwa wana liloba nanga ya suke zalike tala gitala tala a Jésus kende yebela ngonga tala simazonga moto OK bande ko nyoso bolandi wana eza premier point liso bibo tala gitala tala so ta gitala tala na sima nango omona ba age moko la na sima wana seki ya yo peza na sima donc wana to côté na premier point to côté na deuxième point au top deuxième point ba geza nini bande ko deuxième point ezali mutu azoye ba devoir na ete na kati ya famille ezali tamé yango to lega devoir ya mutu na kati ya famille ezaboy tangu papa botiyo yo papa zaki na devoir pendant que zaki muke a otangisa yo azoliesa yo mais yo betango zokola il faut ba que devoir na yo comme sikoyo et réciprocité à devoir yo sikoyo il faut zapper parents na yo wana en charge ndenge zalaka mais le comme musanga mutu mususu akoli na pe parents ba bokoli donc yezo ka saka azaka mwana azaka na oyebi sikoyo lisu na mboka na biso actuellement na Congo ezali devoir oui mais tozo vivre encore koso yebi ngo très bien eza mutu mususu azana pe na posa wana ya koyedi ba parents posa wana ezali mais où il m'a vivre na bana na ye na famille na ye na makamu na ye moko ils ont permettre yete à aider ba parents comme il faut depuis indépendance mboka na biso rien n'était facile dans notre pays ouais et là comment tu as Congo na baka na mokili donc na vie et là comment tu es besoin na mutu la cadeau et puis ça met la mutu la cadeau donc l'homme doit se battre donc ça veut pas dire que le ko la mboka za boy donc okomi ko ça na participité moko boy ba biso to zana to ko encourager en moté ba ebele ozomona bazali le ba foyer basi bazoteka mibali bazo entreprendre vous comprenez mais ezana batu misusu to zo lobela sens que ye akoli donc ya mesanega mama e tata e fufu nanga abimana na ba joli susu ba eli ba
jeune garçon ba jouer à loterie et ça ko encourager par récivité comment mon takola mukana tongo akebeta ba jouer loterie wana un jeune qui n'a pas encore travaillé ba loterie on a biso to ba ke za ba jouer ba mibange lokola ba pemi wana ils ba jouer mibange azui pension na ye azasu na loko sala te aomo beta ba jouer loto wana pona olekisa et ko se distraire mais biso comment comme ça biso na Congo mutu jeune asali na nkutu eloko te mais azo se parvenir chaque matin il se réveille très tôt pour na ko kende na ba shop wana ya ba jouer loto wana ko beta sans pourtant ko yeba ke mikolozo kende webi na yebisa bat na kata Congo soki bat basala ka bilan ya ba vie na bango mais to bele a fêter ba anniversaire te on a mutu a fêter anniversaire tout na bilan sali na par rapport à âge azanango nino déjà sali avantage tout des avantages des années bango ba fêter ba anniversaire basala ka bilan te yango moni bele baza kiniba ndeko moko asufenga na musika énergie solaire qui a vu depuis Turquie abisingai yé soki lelo za na Turquie ça ba commerce ya bilamba donc Turquie m'a bouger pour l'énergie solaire azawana asufenga lo moko abisingai yé soki lelo za la se retrouver na Turquie za pona ba devi ba loterie wana mais dans ce loba je n'ai qu'à ninga luka kaka papa kutana makambo sale makambo ti lelo non non eza faux jeunesse ba luka partout coin ti coin c'est ça c'est pas la jeunesse de luka wana otozo lobela loterie ezali loko et encourage ka par récivité à moto ala mukina tongo so ebisinga jeune azoluka oui je vais encourager jeune ala mukina tongo accueillir que la métier comme électricité comme menuiserie comme mécanique comme auto-école azo prévenir et lobby nae yebisanga muto azo beta ba jeu loterie pona la longue asala nini mais muto azo passer jeunesse na ko yekola ba métier moko boye ezaki à la longue akosala musala moko boye ozomona mboka na biso problème tozali nango eza nini biso moko peuple congolais toza ba auteur ya souffrance ya mboka o biso moko ba peuple congolais toza auteur ya balkanisation ya mboka o c'est pourquoi muto azo ba devoir na kata mboka te comment mutu okokola mukana tongo ebebele bapona misala eloko zoboma peuple congolais lingi ko pona musala omona mutu moko na niveau mboka na biso zali toza na niveau pona misala te lisu lobi moni eloko ngoloba o yango to sala ke mboka ngo pe etambola pe bien te pona nini ngana za pédagogue yisi ngana pona musala te bebo changa bisika mécanique nebo sala mécanique te mutu ka bato yina bomi yango nalobani lisu mtayebisa kinga ke non kopona musala te sala nyonso na kati ya garage o licence nga zolo bezani ba musala ezali ba métier pour des professionnels là vous pouvez pas arriver mais ba lelo lisu na bzio o bandako bumba bilamba o bandako passer bilamba ndeko balandi bazala ki pene loko moko omoni loko na lobi on a beti c'était pour ani ongo chamba ba jeune belé ne rire métier professionnel papa ko sara na ngote métier professionnel ça métier professionnel za pédagogue ça la pédagogie oza nani sala oyo zali et ça te que non oza solo bana sens ya pour apprendre quelque chose dans la vie ba métier moko ya tindika na kati ya garage pédagogue azana kati azana rôle bakoyi ko pesa ye ba syllabus wana apesa wana ba élève wana ba formation il va écrire ça dans le tableau ba rovanda azotangela ba syllabus bazokota matière parce que ça domaine ya pédagogue oza pédagogique mais bango sikoyo baza ko comprendre ça singa zo le belate même si vous êtes un pédagogue donc ceux qui ba OK na garage il faut yekola mécanique ben sote olonga ba wana ndako bon oyebu donc ozomona problème biso tozo lo ba sans il y a irresponsabilité aux anakati ba parents muta comme na bana 5 bana 6 mais na bana na nyonso surtout ni papa o pensa ni pour na bano rien ozola muka mais to yeba que biso ba parents toza na responsabilité moko boye likolo ya bana na biso. OK maintenant ça là point na ngai apport ya deuxième ya conclusion voilà ezali ke tango zobota bana tia bango na ba etando batanga baba kotanga batangi baba kotinda bango na ba métier professionnel pour bana oyo bazo jouer rôle na bango te pas ba parents après na bana oyo bazo jouer ba rôle na bango te baba ke bénédiction ba parents ezali ko na bango te yango so mona bana belé ba jeune belé na Congo baza maudit atana ka tekisha baza maudit muté belé mona papa na ya bela atikala ta ko ma papa na ya mkongo te o nga ya baby sara bilamba manini mama na ya ko hôpital nga na jeune ki ndola la ba garde malade donc ye belé to ça na malédiction asela ki oui asela ki moko ya ba bilembo ya mabe ba jeune bazana yango ozomona mutu mususu mwasi na ye apesaka ba parents na ye valeur te donc mwasi oyo mwasi na ya ndako il faut à respecter maman na yo donc maman na yo aye mwasi na zofandi sa libanda donc ba biloko wana to ezali ba valeur te valeur ya ba parents ya mobali et uta ke pa ya mobali ye moko pour mwasi à respecter ba parents na yo ye moko il faut l'exemple à suivre hein comment okotonga maman na yo na mwasi na yo hein okotonga maman na yo et pas mwasi na yo mwasi na opesa maman na valeur nini
ozomona ba biloko ezana kati ba famille troisième point oui non nous a toujours la malédiction bloqué en troisième point il faut à respecter ma parents na yo mobali et ko utapi na yo moko ba responsable pesa pas ba parents na yo mobali ozomona eza moi pasi yo moi si ozotonga ba parents na yo pa ya mobali na yo valeur nini mobali ya pesa ba parents na yo donc eza ba biloko tozo négliger na kasa Congo mais ezali ba point lourd ozo sala ke mboka na biso tozala vraiment na malédiction mututu alelaka eza ba malédiction o ba parents ba tikeli bana na kati ya Congo. OK lisu toyoki deuxième point boyoki bandeko balandi donc bosala ba devant na bino ya bana et pas ba parents donc c'est un peu ça papa koli alors yo moi na il faut yo bandeni yo zo soina ye donc ndenge kaka ya sala ki pona yo donc c'est un peu bongo deuxième point maintenant totamina troisième point ya lola mongongo ya Irlande boyoka troisième point ya lisu troisième point eza sunini troisième point to ça danger kaka na kati ya ba irresponsabilité toujours parce que l'autre banane responsabilité il y a troisième point oui comment na mutu ozo gérer société moko boye ozomona omoni na mutema il faut que na mutema ya bolingo mutu ozo gérer société moko comment tu peux arriver que bato bazo sala wana bakoma na ba 6 mois impayement une année impayement ozomona et puis mutu a engagé papa moko mubange mukolo akombela ke lupango mais papa na zana bana za pe na bakoko mais tu n'arrives pas à kofuta ye na ba moment oboyokanaki c'est responsabilité il y a ba chef il y a bantu irresponsabilité ya ba chef voilà irresponsabilité ya ba chef omona mutu aza mubange na loi de travail ceux qui mutu comme na 65 ans d'âge il faut mutu ana azwa pension mais lelo okena ba entreprise msu na kati ya mboka na biso omona mutu aza na 70 à 80 ans aza toujours na sentinelle mais lisu le côté mabe wana eza faute ya ba kondité pour papa wana so en vrai dire so bolongole musala wa biso te non ngabana boye moye na longa musala eza balongola ka mutu musala te na lingi pepe kongola comprendre disons balongola ka mutu musala na pesa ka des comptes finaux les comptes finaux ezali mbongo e permetaka mutu soka ko sima moment belé soka ko charge souvent ba provision kino mukona e kokoka ana se ozompa tozo parler te sikolongola mutu musala tozo parler siko pesa mutu des comptes finaux ozomona toza la ba responsable ba acte otoza ko poser parce que nzamba solo bana biso eko bilembo kola kisa na ba bazaya ye na ba bazaya yete ebele bazotambola ana kata mboko bazo sambelaka mais bilembo zo mona na te ozomona comment kokoza la irresponsable na kati ya société ozompa bazo arriver na ba 6 mois impayement mutu asala pas directeur aza pasteur mais mutu asala ba impayement mutu asala pas député on akenda l'église chaque dimanche mais ba travailler bazala ba impayement ba irresponsabilité wana mutu moko boye ba tie mu quelque part akomi konyokola bato konyokola bato pona nini yepe ba nyokola kai ça veut pas dire que le quoi yokota musana na difficulté bato nyonso il faut kota ka musana na difficulté lingolo bato le quoi yo bandaka na kokomba wise mutu to bandaka musala kokomba to za na sens ya responsabilité tant ozali kozo kamba bato ozana no mutu azali église au milieu du village tribalisme était boyete ko pona bilongité donc on mona moko zo ngisa biso mboka la biso sima donc bana poto baza ko lela mingi et kambo na ba su point oyo mutu akenda poto azana poto azoleka na podium azobomba ba musicien mbongo mais lupangu na bango awa na gishasa clôture kwea ozomba musicien mbongo ba $5,000 ba $500 na ba podium na ba concert lupangu na bino awa clôture kwea wese za la raté irresponsabilité ya bongo mozola ta ba yoji na poto ozomona ba biloko wana il faut to lobelango bande ko na biso boza na poto ba famille misusu awa to monaka mama na ya kufi bazotinda €5 pona matanga eza musicien mo payemba bino malgré famille za wana mais ya kufa pe pona famille te non pona kufa pona famille te tozo ba responsabilité ke yaya ozomba biso lokola na ba kishaso to bana njiri banda ko sala balikelemba basangisi mbongo batindi mwana ya lupango poto basangisi mbongo batindi mwana o bati ozomona bana ebele le bato be bana poto lelo bana ngopeka ya poto babenga wana soki bite bango mto kuma ko kozele bango nde ba makambo yango moni batika pembeni naza ma tante Chantal Ebia depuis la France na kati ya Lyon elle sang le roi non lebele benga bango wa mais en réalité basale loko to bakoma bango mutu soki ndenge nini famille la benga radi mutu azokende poto 100 bits c'est que mutu so asala effort yokende yemo poto ayebelo ni fois sala ke ba bengi na facilité oui donc mutu ça sala ba effort yemo ka kende poto akoyeba passion na ba moji ya passe ba passe baninga ngakoko za telelo na encourager ba biloko ele kaka omona to mona mutu alota yoji o matana na podium bamba musicien mbongo na poto mais na la kishasa mama na bango ateka makala mama nga sufaka bande kona bakoma osenga bambo
bongo valeur nini oba kopesa biso pendant que to ba famille na biso zo souffrir na kati ba Kinshasa to tika na makambo wana to se baser mingi ya kosunga peuple congolais kosunga mabota na biso tika na kati ya Congo to sala o ezali ba devoir na biso poto ezali to kendaka ko luka to kozonga na mabele ya baka conseil na ngai ezali boye oza na poto yeba ke poto eza fait ni monité un jour o lukobe tata tour na mabele ya baka lupangu na bino eskani okokomela lelo bele bakoma okomela na ba flat esa rappel sengo ozongi okomeli liboso na lupangu yokolaki pourquoi bakoma okena ba flat parce que mapangu na bango batikala ko bongisa ngote ezali ba lié historique est-ce que botame okoli matériel na bomona ezali skana to sala un peu ba devoir na biso eza réciprocité to sala yango vraiment liso malamu na monde déjà toujours mon conclusion mon troisième point maintenant ce que ozolo banini pona ba chef irresponsable pe bandeko o bakenda poto mais batikala osala le côté na ba famille na bango batika biologiquement ba chef ya ba irresponsable na zo pesa conseil boui tant tozo sala to baké tozana tozana mabota makamna tozo sala lelo koko za te mais moko ya bato yo asaka na entreprise na yo amoni mwana na yo na nzela azo souffrir soko sungaka ba travailler wana malamu soko futa bonde para futaka bakosa de façon que basunga bana na yo parce que vie eza génération ozo négliger lobi obi lobi ta comme nani ozo prendre ozo négliger lelo obi lobi na ozala nani te donc to considérer batu nyonso tant muto zo sala pa na yo aza mongamba te azali nyama te aza mutu soki yo lelo négliger mais nzamba ebi abombi na bomoi na ye car nous savons pas ce que l'avenir nous réserve considérer batu nyonso ya misanda donc considérer ka ba famille na yo bana na bandeko na yo et puis liboko nzambe ezali kolo na yo et puis biso ba tokenda poto tozo luka na poto toyeba ke ba mama bandeko ba ya batikala na kati ya Kinshasa ba leki ebele ba vana na poto ba leki na bango nyonso bazotanga te mais ye na poto ba vivre mi tout ko changer bilamba ko changer à quoi bon ta ba camarade no ya poto bazo ya Kinshasa ba ko mona mama na yo bazo souffrir ba leki no bazo ke ko senga ba bilongo siko na poto lata ba yoji passe ya pamba izana tina te tina ya liboso ba kotana na libota na yo pour apesa valeur faut atela libota na de base d'abord. Ok, dans ce pays, bandeko balandignon sur la Masolo TV, Matal Chantal et Bia depuis France, bandeko tout à Irlande, tous en abino toujours connecté, branché sur la Masolo TV, tous au Kobaka na Makamon avec l'issue ya Congo, moi na Mboka avec Makila ya Congo. Donc il y a zana Makila ya Congo. Bon mone bazanga ngati azape supporter été, mais azande supporter na bino ba o bunda rumba, azozum sabino toujours na nzela. Donc tout le monde vous a dit na troisième point la moni l'issue. Maintenant on continue na quatrième point, et ça 5 points en tout cas, vous avez toujours connecté, branché beaucoup ka réalité qui toque avec Christian Sambale qui sont du foyer congolais. Donc on est ensemble, c'est la Masolo TV. Abonnez-vous massivement. Masolo ils ont continué. Quatrième point. Quatrième point na kolo bana basi bana basi o baza ba irresponsable bana basi o mobali atmemio na bar atondi solo milangi likolo ya mesa okanisi yende mobali soki aza mobali soka linga o memo na ba bar te soki mobali alingi acha na ndako bongo siko soki ye mo na mwasi yango alingaka na ye baba mobali sala nini ebi ke pasi zana biso non pasi ya ko joa responsabilité l'équipe charge la responsabilité l'équipe ambiance ya ambiance to ko kende samedi na samediana mais o zana ndako chaque jour ozo ba mwana mwasi pe lelo biso to ba ya basi le sambo ya mwana mobali nyonso zana ya mwasi za kabwe ya ya zo mobali ya malonga po mobali ana sunga biso ozo mona alors lelo ba fille lelo bazo ba responsabilité ba otana ta famille yo boti boye okomi na bana 5 na 4 lupanga ba parents et tu trouves ça normal un kobote ya liboso les accidents ya mi balé ça comme corruption ya mi ça to comme kindoki comment yo go bandu boto la Masolo TV Masolo ça toujours la famille ce sont des enfants qui attendent ta tata malembe lisu malembe et ça la ngande kanda to yebi ko komi na kanda ya panza ba micro abloko no se kei donc to yebi to zongo wapi malembe okomo osili na mo senti papier ko mo kende tempete ko mo ya makasi lisu pona ba fi wana bazala ka bongo yo ozopesa bon comme éducation éducation conseil na voilà dans son carrière à moi si ezara mu vie à moi c'est ça compliqué carrière na ezara mu couser tant oza déjà boyenyaka il faut ba ka age kendaka poser comme des ZZ parce que on poser vandi te poser ezala bongo tant on commence à 55 ans poser comme Michael aux âges mais pour ezala donc profiter la chance en haut au moni ya moi walinga azana jeep profiter bobilo walinga profiter ni abota na to ye na pas profiter na ye na bisa ba fille so bo fi fana mbali a tout noter o pensaka ni na vie ba yona kosa leka wana kosa leka mais so vena mbali motuko o pensaka kosa ni na vie o sala nini o sala il faut mobali il faut s'intéresser na nini ezali lobby na yo donc bino so ka mobali tunyo eloko mobali ngambala tunaye o le mbala tunaye o pensaka o yekola ni na vie pour faire mbala tunaye o melaka nini
donc so mba tuni omelaka nini agi kitoko ke batuni osalaka nini oyekola nini donc eza mela balinga ba question na balinga ba question omelaka nini bon na bakiselo ko moko liso ezaka pona conseil no bandeko na biso ya basi pourquoi bozalaka soki okutani na jeune garçon moko azo makambo ba classe azo makambo ba conseil ke mon avis faut tambola bo mona ba yuma poani ezaka mo poani eza bokasi te mona ya lingi ba botune omelaka nini na memo wapi na botinye bilisika babiloko wana eza ba bomba l'air babiloko mo passager vie ya moto il faut profiter na temps obi so kutana toloka ba shagi shagi ta mwazana la raina shagi nani ba shagi baze bien les producteurs c'est Nicolas yem ta simbi ba jeune talent nyonso ala kishasa shagi ngunda square pro wa yende makambo so kutani na ye baba so bakutana na nzela na ye wana basi otuvaka akozo ya fungolelo maison d'habillement ozomona siko ba film susu lelo so be fungolelo maison d'habillement au moins ndeto côté ghetto alingi mbonga maison d'habillement na o memayo so mbele ntaba amelango au moins ozomona kwa uchena prison moko boye akelo la pomme bali mena tongo azongi mpiaka asenga mama ye tinanga mama bana ba meleti c'est quelque chose akendene au fait jamais moi ça collègue sanga libanda nazo ngape mpiaka nga onde na aboliso ko so bengai ko so sanga mpiaka te teba mbali ni mtabinga kama si to mo ba zo biso era ba ser na biso pe abenga biso liso Congo na besoin na mona yo to solo la take ba ser na biso bela ba ser ba utami kili akomi abika na besoin abenga liso Congo lokola ba Pascaline Botofe ba Betty Botofe ba benga le mo liso Congo yaka lokola ba mon vieux Martin Fayulu Madidi abenga nga souvent liso qu'on a besoin mona et ça normal donc biso tango toza na kati ya famille photo ye baka devoir na biso bana ba leki na yo bana ba yano baza bana na yo mais ba film susu ba trouver ngo normal la mukine na tongo a termina coin masolo bano ya boti kolia na bango ekomi pa ya mama na bango donc bamba mo benga koko mama. OK, merci beaucoup. L'issue ya Congo donc tout ça toujours ensemble on est à qui quatrième point mais maintenant tu as 5e point na moni mutumo ali à l'enseignement bon mon musical les petits sœurs donc capté Max Solo Ali Bobet Ngubi na kata France donc bon couple donc heureux mariage à vous tout ça ma solo toujours donc ils ont les caca toujours connecté avec Lola Masolo TV donc on est ensemble donc tout qui est dans 5e point ils ali juste tous en conscience humaine. OK. Tous en conscience humaine bisomoko. Tous les baki makilo tous en yango. Ils en kati ya congolais nyoso. OK. Ils en kati ya congolais nyoso. Tous en conscience humaine. Muto yo aza pembeni na yo aza ndeko na yo. Parce que lelo na kati ya Congo somo zotambola tribalisme. Donc eza ba biloko oyo batu baye na yango mingi ce sont des hommes politiques. Vous en prenez. Na baye ko sala biloko ananini. Pour epesa bango ba espace ya kozoba pouvoir en otage. Vous comprenez? Biso toza bana ya tata moko oyo azali na Kombo babengi Congo. Vous comprenez? Congolais ami alinga moninga na ende kona congolais. Vous comprenez biloko wana tozo sambela ba sambela ka Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ a mutamboka na bango? On va faire biloko. Bo sambela Jésus-Christ mais Jésus-Christ a mundele mais bino na bino bolingi. Na lobi lisu. Pour nous c'est très important surtout pour nous qu'on a biso Angola. Bune mawila bisiko zali Thierry Baluba donc basali surtout bande qu'on a biso Angola. John Canavaro mabende. Donc na lobi bande qu'on a biso Angola ba signé lo moko. Que bango na Angola kolingana entre bomba congolais ça parce que sali baliwa mingi utaka wa mutakufi na Angola bwana ba nini. Souvent zalaka moi bango na bango ka ba Congola bokele muninga malade dai. Bokele mutumba. Loko mingi na ko na Angola. Alors le bini pona bango. Oui, bato pona no peneza pona bango. Surtout pona bango. Ba biloko wa bokia ba malade wana. Eza arme ya ba faible. Oh muto aza incompétent, aza faible. Bon ba boka ba mbasi wana, bato boka ba malade. Loko ba biso boui. Toza dynamique. Tant on commettre ma bema obe pananga na koye pana yo ndeko na ngai ta eloko salibo ma salibo ya sepena loko la stratégie nzaliko na sepena na mwana mwasi wana stratégie nzaliko so sali eloko sepena ngote awe biso ka ndeko loko sali na sepena ngote loko la maman autant exécutif ya eside cham mama na sola bien soko sali mabe a lobele ko sali nga mabe so sali malamu avec a o sali malamu conseil ni soko pona bandeko conseil na kopesa boui oyo tozo sala baninga toyebaka biso so basali biso est-ce que toko sepena yango
pendant que ça a moninga o base o lingi basala ote ezaka ke ozobuka mbeko ya nzambe ozomona mutu mususu mabe wana oyo sala mutu malédiction ko ozote mezibana na yo ozui génération ozoya yimoko nzamba loba tout c'est pas ici bas oui na page mona suka na bible ba comme lo te ezaka invisible il faut ça mutu mini ba te belé lelo bazo souffrir ba malédiction o parana mo ba lukela ba problème oyo point mutu moko boye ozoka mwana ndeko mo bozo bokola e pa obimina yo violer banini o viola mwana ndeko moko bo mwana mutu mwana orphelin mo bozo bokola ba violer orphelin un peu quoi ça na mutu akosunga ite moi belela exact meninga moko boye azwimbo ngona ye yokele mutema kento bokele ndeko tika bongo ya wali ngelo eloko yo sala wana obotola ba orphelin mo bo lupango na justice parce que osana ba moyen belé eloko yo sala wana yeba ke kozongela yo kanda nzambe ko madidi asepela na makambo wana te donc biso pour soutenir batu oyo bazali ko lutter contre les antivaleurs babilo kwana maman veuve moko boye obotela lupango na justice parce que tu as des moyens et ba ke l'histoire nzambe za likolo na yo et puis l'histoire Congo lisusu pas za likolo na yo donc pendant que ozana na kati ya Congo awa yo tozo sala toza na conscience humaine maloba na ngai na kanisa ki ona meki bana Congo yango wana. Maintenant, on balandi yalo la Masolo TV avec le président du foyer congolais to comme na souka. Maintenant, lisu, to nto clôturer mission. O nyo sozaki na posa ko loba et lobami. 5e ligne nyo et lobami. Maintenant, maloba souka pour na to clôturer. Bananga souka ezaka ke naza ko pesa bambote na bazo soutenir biso. Bazo landa biso par le monde entier ezalo kola. Pascaline Boto fait moi c'est mon quoi tambo rami tout ka cher na kati ya Congo. Petit Boto fait Afi Madinga et puis na Pesimbo te na Gilles Mouzil la noblesse Babi Mouzil et puis Olivier Tims na Paris moi c'est mon quoi oya kitoko sisko le ezali Davina Tumba na Pesimbo te na Oscar Ndonga donc on a bien que les serveurs de la logistique et puis na Pesimbo te na Enoch Gouti Zarafa et puis na Renate Mouladi la maman de Joyce et Chloé na Pesimbo te na mon vieux Martin Fayul Madidi na Pesimbo te na Hortense et Sidé Changu stratège Nzaliko Kishik Madidi et OK merci bande nyonso ya balandi nyonso ya Lola Masolo TV Christelle Longo Lungela tellement branché sur Lola Masolo TV maman Boyo Bongima donc gros bisous à toi maman je t'aime beaucoup alors to comme na souka émission comme na souka émission tout le monde a toujours na sima caméra Square Pro motema donc Lola Masolo TV na Square Pro donc toza wana avec artiste Diracel donc tozali wana donc Masolo zali 10e iri kozala tomber jour to kopesa bino émission zoya donc artiste Diracel bambo tebele donc to comme na souka émission to ki bandeko balandi nyonso makamona nyonso to yebisi bino avec Lisu donc Masolo Lisu na mona ngo bakiselo komo non c'est juste un numéro de contact OK pesa mbamo ba numéro de contact nanga ezali plus 243 993 80 42 so beti sur Facebook Lisu Congo okomona ngai pokomi requête na yo. OK, merci beaucoup. Comme dans souka émission, abonnez-vous massivement sur Lola Masolo TV. Abonnez-vous massivement Masolo Zebele. Christian Sambe le président du foyer congolais moi na souka maloba liboso. Na beta kasete wana. Pourquoi maloba liboso? Masolo Zebele, maloba zano ya souka. Tezara ya liboso ka toujours tamé yango. Donc eza un peu bongo. Le système ngungi toujours abenda ka makila masala médecine te. Bomunga le président la fani ne président za na kiti ta za toujours la marché te. Oui ça Masolo sika. Donc système ngungi yango to vandeli awa. Vous avez tellement ébélé à Kolanda Lola Masolo TV. Abonnez-vous massivement na Ipsarabino toujours Christian Sambe le président du foyer congolais moi na souka maloba liboso donc Christelle Longo Lungela motema donc tous allez toujours branchés. Alors abonnez-vous massivement tout côté la prochaine émission donc Masolo Zali au top. Yes, tout est bon déjà. Square Pro, pour tous les amoureux de la musique. Square Pro, on est ensemble. Les bonnes choses arrivent. Square Pro, le nouveau carré parfait de la musique urbaine congolaise. Moi c'est Gaga, faites ça bien.